Bonjour, bonjour la famille. Bonjour bakoukou, babone à Noëlla TV bisika nyonso bozwami na pesi bino bambote na kombo na Yesu. Nzambe na lola bomba pe abatela biso nyonso la famille. J'espère que toza bien, toza malamu mingi. Pete nzambe azali bolingo pe azali malamu. En tout cas, nzambe wana ayebi ndenge ya kosekisa mutu oyo azalaki kolela mutu azalaki na soni azalaki na pasi menzambe alongoli ye soni alongoli ye kolela apesi ye esengo. En tout cas la famille naza na esengo ya koyebisa bino ya kolakisa bino ke yo kuna oza na ngambu kuna yo oza na mboka na suka mboka oza liboko na litama longola liboko na litama yeba ke un jour nzambe na lola oyo alongolaka liboko na litama akolongola liboko na litama. Nazoloba boye pourquoi pona tondi ne sengo na komona la baronne Karine Mokonzi mwana mwasi oyo afingamaki atiolamaki ebele na kati ya réseaux sociaux azalaki ondire mwana mwasi oyo aza na suka na mboka akomaki lokola mwana mwasi oyo alelaki oyo alobaki yini ye na suka mboka azali mwana mwasi moko ndumba nani akotala ye nani akopesa ye liboko nani akosunga ye azalaki te me mwasi wana kaka ye nde mutu asimbaki Yesu ye nde mutu asukolaki Yesu makolo na mai ya miso na ye ezali neti oyo litatoli yo Karine ye akozalaka chaque fois azokotatola azokokumisa na tina bomoi na ye soki atali oyo nzambe asali na kati na ye apesi ye Arieta apesi ye mwana mususu ya mobali apesi ye bana ezali sujet ya malamu pe sujet ya kitoko ya kokumisa nzambe yango nzambe napesi yo merci yo nde mutu olongolaka mutu pinzoli na misu yo nde mutu olongolaka mutu liboko na litama osekisi ye opesi ye pe kimia oyo ngai na ye kuna akokopesa te me nzambe na lola apesaka biso yango na ye kopesa bino esengo na oyebisa yo ke mutu oyo azokolela oyo azoluka libala azoluka bana azoluka bomengo azoluka keske nyonso oyo aza nango posa zala kaka na kondima ke un jour ekokokisama na kati na bomoi na yo pete bopesaka pe exemple oyo bozomona ezosalama na kati bomoi na Karine ezali pe exemple ya monene bomona te ke mutu oyo nzambe asalelaka soki azalaka ndenge nini non ye alokotaka n'importe ne mutu nyonso oyo ye amoni ke akosala na ye akotuna na epa ya mutu te ke non nasala na mutu wana obena asala te non ye asalaka na mutu oyo azomona ke azoko senga na ye pe aza na kondima yanga asalaka donc nazomona Karine oyo ye azokumisa nzambe azonetola nzambe na esengo lolenge azwi mwana ye Arieta bébé de Jésus mwana mwasi oyo ayokisa masoni par-ci par-là mwana mwasi oyo babengaka ye bakombo nyonso mwana mwasi oyo bayinaki ye na kombo nyonso voire même soki bozo otala télévision na papa na mama bamoni ya Karine Mokonzi okomona soni ekoti balobi te bolongola mwana mwasi wana azalaka na tina te ye azalaka na respecte ye kutu tina te na kati ya société me lelo tina te ekomi tina ezali Karine yango wana nazotiela bino kaka foto na ye kaka lolenge azokoseka na mwana na ye bebe na ye or na ye oyo atie na maboko Arieta kikuli Arieta de Jésus oyo atie na maboko azokotia nzembo ya nzambe azokoyemba na esengo bandeko yo kuna ye kuna yo ozokolela senga nzambe na yo pe zala na kondima ke un jour ngai pe onga nazokoluka na kozwa eloko eza wana kaka kende zala kaka na kondima zala pe na molende ke non ata ezo umela atan la même ezo traîner ndenge nini zala kaka wana pe zala na kondima ke ngai pe tourna nga ekokoma ngai pe tourna nga na kozwa le panier circule encore donc yo pe tourna yo ekokoma kolongola espoir te kokende babikenda te kokota na ndaku ya nganga te nganga kokosa yo ke zwa matiti ya boye sala boye akopesa yo mwana wana
quelques jours oko perdre mwana wana oko vivre na ete me ya nzambe soki apesi yo okozala na esengo oko seka oko fungola 32 dans na minu nyonso ekomonana paske oza na esengo oyo mokili akoko simba te oyo mokili akoko zwa te paske euti na maboko na ye moko mopesi na pema mopesi na kimia mopesi na bana mopesi mabota mopesi na misolo mopesi na nyonso Dieu de tout puissant Père de gloire oya pesaka oya sekisaka oya pesaka donc en tout cas na sepeli lolenge na moni Karine lolenge azoko seka na mwana ye Arieta en tout cas ezali esengo mutu oyo babwaka ki balobaki te eske ye kutu akobota ye kutu azali ekomba ye kutu matrice basi balongola ye kutu akobala te ye kutu akobota te ye kutu poto apamba kutu akotia makolo na ye te yo mutu olobi me nzambe mutu alobi te bomoni lelo siko bino botiaki point na nzoto ya Karine bino botiaki mundelo na kati ya Karine bino bomonaki kati na ya koleka ye moko bino bomonaki avenir na ye ya koleka ye moko mais siko lelo bokomi wapi seke bozotelaka na kati ya ba fenêtre mawa tozali biso nyonso ba être humain nzambe lola mutu akeli biso nyonso en tout cas eteya bandeko ete ya biso ete ya batu oyo batiaka point na kata vie ya batu ke non na vie ya mutu to tiaka point te na vie ya batu to tiaka point te na vie ya batu to pesa kaka conseil zala na kimia sala boye zala na kondima na nzambe okozwa pe tour na yo ekokoka meke tozala wana tozoko toka bandeko na biso oya botaka te oya azali ekomba ye akozwa te ye boye eza ye te ye destination na ye ezali kaka azali eloko azanga tina ye kaka bitambola ye akozala boye ye akozala ndumba yo moto lobi mais osilisi te olobi otie virgule mais point mutachaka eza nsambe en tout cas bandeko na yaki kapo na yebisa bino kaka mwali solo oyo ya kitoko ona moni esengo ya motema ya Karine ona moni esengo ya motema ya la baronne mwana mwasi oyo azanga tena na kati ya société congolaise et congolais mwana mwasi oyo azalaki eloko ya kocholama mwana mwasi oyo azalaki mwana mwasi moko ya soni soki otangi kombo Karine ezaneti otangi kombo moko ndumba moko donc donc eza atina melelo Karine azoko seka bandeko kele sengo ango balobakete tina te eza na tina liboso na nsambe tina te eza na tina lor mbonga lobaka ango ayembaka ango tina te eza na tina eloko oyo ezanga tina lelo nzambe apesi ye valeur lelo nzambe apesa ye bana lelo akomi mutu akoseka lelo akomi mutu mama lopangu na kati ya poto nana ngwa ndimaki ke Karine un jour akosoma ndako na kati ya poto ata bino mususu bondima kaka te bino bolobaka na ba commentaire est-ce que bomonaka ndako ango est-ce que asomaka ango na nini na fiche de paie ya nini me wana ezali kaka soni ezali kaka soni ezo simba bino ezali lokola nyoka basi bakati deja mutu mais azoko sala kaka makasi neti aza na bomoyo mokila kaka ezoko ningana mais deja asi mutu basi bakati ezali neti bato batiaka ba commentaire na bango mabe o bazala kaka na ba doute balobi ke bo laksa ba preuve fiche de paie azuli yango wapi ya kosoma ndako na poto bandeko na laksa bino tozali na Belgique ezali mboka moko epesa mutu nyonso en tout cas epesa mutu nyonso occasion eza na ba porte belé na Belgique pona ko réussir soko réussir te na Belgique na lobango chaque fois lobake na vie na yo okoti ko réussir susté okoti ko bonga susté na Belgique ba porte eza ebelo ko beta okozwa olingi ozwa à condition que otambola na bosembo à condition que otambola na bobangi na kombo na nzambe pe otambola na mibeko ya leta ba porte ekofungola yo ekofungwa makalme na bomoi na yo Belgique eza efungola ka mutu ba porte eza bongo bino botiaka doute
bino botiaka tembe botunaka bato bayaka avant pe botuna babiso pe toyaka avant to somba pe toyebi ndenge nini Belgique ezotambola koyiba te non tambola nde malembe sala musala na yo okomona tina te akoma na tina te azana tina Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube mama ya TikTok oya koboya sala mokili na yo tozo kosango te eza pe ya solo TikTok etosi ye pe YouTube pe etosa ata bolobi ke eza lukuta bozolo bakaka bolo bokumisa Karine non bandeko moto soka azosala eloko ya bolamu tokumisa ye po asala susu please po baomosusu bazwa na nsima pe baloba peke tokolanda pe exemple ya Karine Mokonzi parce que abomi moto te asali mabe te azokokende malembe donc baporte na ye efungwami nzambe afungoli baporte na mbala moko abotaki te aboti abalaki te abali akomaki poto te akoma poto mama lopango studio na ye pe donc bureau na ye ezoya nyonso wana ezali mapamboli pourquoi pas akumisa nzambe te yango aza na esengo na Arieta aza na esengo ozomona mwasi oyo azalaki na liboko na litama me azoseka lelo ebongo bino banguna wana kuna obotiaki point boza kote nini munguna akufisoni Satan mapapu na ye nyonso esi ebuka nyasi alembi pona kolakisa ke nzambe na biso azali nzambe na bomoi nzambe oyo soko tina ye confiance okangami na nzambe akosalela yo ya minene oyo yo moko kutu ondima te ke oyo ezali nga donc c'est que nalekisaki tala nga d'abord pamba metala omoni nzambe apesaka yebi kosekisa koseka ya Karine en tout cas to moni yango en tout cas nga pesa Noela TV na moni koseka ya Karine eza koseka ya esengo ya mwasi ya esengo mama ya bana esengo en tout cas naza na joie naza na esengo boko mona kana miniature na wotia Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTuber oboya sala mokili na yo merci la famille tozo koma na mbula ya sika motema na biso to sukolango to kota na 2024 na motema ya pembe pourquoi kokangela moninga kanda pourquoi kozala na ketiketi na kati ya motema na opona moninga mosusu oya kozanga lola kokanga motema pamba na gratuit eloko oyo ezanga mutuna makolo non to fungola mitema na biso bandiko to kota mbula ya sika na motema malamu to kota 2024 na motema malamu toza na 21e siècle to bwaka o nyonso elekaka en tout cas to kota na mbula sika malamu la famille merci nazotika bino c'est Noela TV na yaka na partager les bino kaka moi analyse biso ka ya muke kaka ya kolobaka aboye pona esengo ona moni na kati ya Karine en tout cas esalinga plaisir esalinga bien soko sepeli na prochaine na yo na moninga na yo oza na yo pembeni nzambe pe akosepela na yo mais soko yini moninga na yo nzambe akoyina yo po alobeke te yo ozomona ye te olingi ndenge nini mais mutu oyo oza na ye pembeni ozoyina ye yo ozolinga nzambe ndenge nini to linga na bandeko bakongolais to linga lipamboli ya moninga yo RP yo kozwa mutu nyonso pe akosepela nango merci la famille to like to s'abonner to partager to aimer la famille pe ba commentaire na biso ya elamu ya mabe musika na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus Christ nzambe na lola abatela pa pambola biso nyonso bye bye la famille c'est Noela TV I love you nalingi bino mingi Ida Mokonzi Galiana d'amour mama Anna Tengo, Ida Mokonzi, en tout cas, Nazoti Kabino, merci. Ceux qui ont vu vidéo nabiso, beau partager, beau liker, beau aimer, et que ça la biso bien la famille. Merci. Bye bye la famille. Au revoir.